Et là, que moi, ça a été loba. Vous comprenez? Moi, ça a été loba. Alors, si moi, ça a été loba, que non, mobile, il y a balingaï, a commis singaï, instrument, il y a ça a été loba. Encore bazar. Pourquoi nous avons sous bolingo, toi, les comme bondo qui n'en co. Bazar. À autre chose, on a 4 heures. À la mouche, 5 heures. À l'ingabima, à qui est-ce qu'on n'a pas que Moussala zongelio 7 heures. À sali les sous. Mais, ils ont un lot comme Moussou aux anango. Parce que des vergers au calme, mais ceux qui ont des coachs qui ont des vergers le sous. Ma casse coleka. Ok, ma kilé, bimi que tu coleka, n'est pas des vergers. N'est bon bolinga. N'est bon bolinga. Oui, voilà, on est toujours babi makambetali tout ça, hein? Émission sans frontières yango, ba mote belé babi lo sako. Partout dans le monde, sika bozwami émission na bino sans frontières yango yo. Ya yemoko magi bokungu mwana mongo babi la suprême de la presse, hein? Toba tota masema chrono. Okwe batiki tota la KR. Et donc R sur les comme nous le passé, hein, ce que expirer. Oui, les lots vraiment ils a pas si info 16 babi chaîne moko ya kafu. Ya munene bo s'abonner kaka vieux Robert Kiziondo panza kaka ba s'abonner po yangonde makambu obiki na minute oyo kande bokomilanga na ba WhatsApp le grand caméraman panzela ngaka plateau po nazana ba artiste minene babi président Blessing na poto babisi ba lembi na émission nanga na yeba te na obwaka ye wapi yango lelo na zu diamant bo mona ka diamant avant na pesa débat na banana bambota diamant diamant nde akoti makambango voilà bonjour diamant bonjour Maggie mais diamant ozo seka ndeni boy non c'est pas ça nga bien ça nga bien na sepe makasi na mono kala le sito kutani su okanisi ndekono yo ande ona tongo ye ça ba ngomba yebo ande ona tongo il y a 4 heures du matin c'est ça bato babimana et verbe ke musana 4 heures yangwana vraiment olobi yango Blessing blessing we senga ke blessing to mone trop émission na yo blessing o lesanga penini e biso o lesanga zakala ebima lelo Blessing ndaza mkolo pangoti mkolo pango est-ce que babimisa yi diamant oyebani na 4 mais Blessing aza 1 heure talaka o mkolo pango bana poto bino boyebi. Oui voilà fidèles internautes vraiment ils a passé débat aux angles lelo ils a moi na moi na temps kombona ezate azana e moi na mukina âge mais auti kubala ça fait déjà 1 année au azana mariage na e problème au azana on a mariage c'est que abi bazaki na fiançailles mobile na ye azaki vraiment trop sexté voilà en tout cas ba miki batala te pour mstokolo makamu susu ekoki ko indisposé bino ba parents na bana en tout cas vraiment ils ont recommandé que bana miki batala pour ça makamu ya mikolo donc bazaki na fiançailles mobile azaki trop sexté azaki bela normal un mois p aussi mbani moi cité donc moi c'est mon normal que non na mobile mon pe non alinga makamba sexté pour y pas ma sexe moi ça va bien té basali prédateur basali coutumier basali religieux na minute basali da 1 année de mariage mais la fille a réclamé que non mobile na ye a komi ko komisa le quoi extrêmement ya sexe to a komi eloko moko kaka ya sexe kolamba kobima ezanga na problème mobile ndaku toute la journée lamba na kutu baboti te mobile kaka pesa nzoto donc il peut se loco ozo est loco oui voilà yango na mbaki artiste comédien pour un peu to me camper ko sola nango voilà na banana blessing na banana blessing aloba trop émission ta carnet mabanga alikamba ko likanga moko mukolo émission fona bana diama batina ko ni bata mabanga obwa kaka ni kamsanga anniversaire to mona ta champagne te nani ona kanga kombo kimi voilà diamant na habité et tant que moi si tant au bali moi si au pesi mbongo oui bien sûr au bali moi si est-ce que moi si on a il faut comme esclave à sexe non pour nani aza moi si na route toza bandeko ibale za ki kamaderi pour nangai au bala moi so comme c'est instrument na ya rapport nande nini ya et ça la te et ça la me répéter
Rapo ba edika ngoti. So ça na posa ya bon awe za santa kuté to ko lobela makamusute. So ça na posa ya osangana na mwasi na yo ezala rappel na ba programme. So boza déjà ndako moko, boza di programme na bino ya semaine, ya ba jour. Mwasi aza monguna na yo te, aza pe esclave na ote kande to loba. Do aza ndeko tango bali déjà bosangani, bokomi mutu moko nde balobaka na Bible 1 + 1 = 1. Magi. Amumbute. Voilà blessing. Voilà blessing de ça bon, ma blessing moi mbali. Aya ezaro inda. Ouais, mobali soki abali moi si c'est pas du que ezana ndenge o bino bozo le bela wana te. Comprendre. Ngaso na bali moi si est-ce que magiobi que d'autres kutaka ça coûte et puis d'autres ils ont bon to ba sangisa ba massa ba sangisa to famille sangisa. Ils ont mutoki na yo pour que ba mona ki mobile na yo obali moi si. Yangwana isala ki obali mwasi ozu mwasi ote mwasi na ndako donc akomi sous ordre na yo. Alors omoni bino basi déjà na jardin d'Eden tant unyo kayaki ayebisi mwasi ke non mbuma oyo eza kitoko omoni nzamba zobo ya boli yango po boko koma lokola ye bona boye mwasi so azaki sage alingaki ko lobana nyoka non te alinga boya ngo a partir ya yena nyoka mais etant que andima kiango akepa mobali akeko loba elakisi ke mwasi azaka mutabi loba o comprendre mwasi azaka mutabi loba alors ti mwasi azoloba ke non mobali abalingai akomisi ngai instrument na ye azaka mutabi loba alors so peut landeli ba onda kuna ba mbala na sala ngo pe à toute fois te oza mwasi oza na disposition na ngai alors so na besoin na yo na ozwa yo. Oui, alors c'est pas que le bando kende ba chantage que non mobile a commis non vous avez moi na disposition na ngai. Mais blessing tu penses que ce qui moi ça le bibongo exact que mobile ana c'est que a remarqué que l'un ça ne va pas et comme le col a problème moko chaque 5 heures 12 heures 18 heures yango ezape nini hein non mais ngana otuna esiko mama siko au monde ni. Parce que si on a un libala, il y a un problème mais comment yo un problème à tout pas mamozo on dit excusez ngai po mobali o aza mobali tango muto eli yo problème moko boye yo te muto sali yango eza muninga no mobali ko sona opara mobali te faut rappeler pas si ya muninga moi c'est parce que ça pe na mandeko basi mais so zo par mala moko ya mobali eza biso pe to na mandeko mibali pour nga côté na ça na deux sens na otala na pe na bandeko mibali eza pourquoi et ça mi bongo photo lukato yeba eza te yo mama ba blessing boniko zonga mutu ko yaya non magi ce qui nga nazolo bango c'est parce que na yebi basi bazara bata biloba loba comprendre parce que tant abimi ake et pas ba massa na ye abandolo ba n'importe quoi et je ne pense pas que net ngai tant que mobile boye na zo moi c'est na juillet temps na 6h na juillet na 7h na juillet na 8h na juillet na 9h non blessing baza bazanga na zo po esalama na camarade na ngai ayebisanga bazali mibala nko baza pona ezaka lisu bolingo to leko bondoki na nko baza na auto ozwa na 4h alamusi 5h alinga bima akeko sukola pa ke musala zongeli yo 7h asali lisusu akoseki na mino na munoko na yo akeli so na munoko lelaka tanga okene musu musala mo pause za 12h azongi boya se discipline aliaka na ndako azongi 12h wana ye na ndako yo kanso ndia ekolia donc alia biloko alia ope na nzoto po akini uzoba. Ouais, Magi, na ebité diamant lo baboye, na ebité so yende azalaka tout près à massa na yo wana ya simbela bango bilamba tombo sa ba makambo na pour que a confirmer makasi makambo ya 8h 9h 10h tout ça. Ndeka na otu ko lo baba si ba raba biloba loba. Parce que tant que ba massa na ya lo baba n'importe quoi. On comprend. Et puis attaque to ba ke bisomba to melaka ba kisi. Kisi nyonga na komela nazo mwasi na 8h na zui na 9h na zui na 10h non ils ont tout mama kisi ezana na temps nango ya limite que on peut ba effet ya kisi c'est esili alors ngana saka bonzoto na nzoto pe suka kapeti na ko sala ka po na zaka mobali ya mibali ba obele ba prostate o ka bolima ka nzoto trop soko bali mwasi blessing omoni mona mwasi akomeninga na azarte aza mwasi oui que ça la rapport session en libala et c'est l'ango permis mais ce que comme annexé au coin disposé paye moi si na yo pour y aza na muke au balier au laxi makamwana terre comme nanda on binsa non c'est pas bien
libala nkote mibali bazana bankona bango basala bato omoni mususu omona mususu avant balingana na mwasi mwasi asalaki ma ba caprice mo boy asele ba caprice akanelo déjà asolo position abi oyo ngana osala ka tout alinga ngana obala ye mais jour na kozwa ye na kote na kata ndako na ngako oka moto na opelise moto na otikela ta espace ata mukete a respirer mais ça malamu te moi ça un instrument na yo te aza ndeko na yo tango bali mosi na kata ndako che faut comprendre pe pas si oyo po yo kaka ngoye pa yo kaka po bokomi batu moko ozomona mais so ozosala ngone tina ko yo poza na bandeko ya basi o kanzate ki ngabe ndeko na mama si pe bako lingele pe boule pa mobali mo boye asali makambo na osala eza malamu te toza binemi te toza bandeko. Tu vois, je pense que dans ce plateau on parle de ces couples mais on aurait besoin que ebi que na basi msusu pe oyo basalaka mibali makambo oyo tozolobela e na mwasi mosusu pe oyo pe yo obali okotie na ndako ye akomisi ko déranger mobali akomi ka nyonso papa avant que musala okende te okende te faut oyeba ngati faut oyeba ngati nga na mwasi na yo nga na siko otala kaka asa mwasi na so postalité so ke libanda akomozo ba makanzi mosusu na sali kaka. Mais le quoi est-ce que sur le plateau, tu suis candidat à couple oyo. Ils que moi si n'aime pas ça qu'on réclamer, et on m'a dit diamant, aza kozwa parmi qui a bango basi. Et après la basi on peut baser que ça appelle biso kimia. Oui. On a à deux sens. Et dans basi on peut baser que ça mibali na bango kimia. Pour moi si personne au moins so moi ça m'a dit que ça mobile ne kimia, c'est que yo ki mo be komo libanda. Tant yo ki be ko libanda ya eza ba mibali babeta nga azaki marié bo skize ngai nazaki marié na zana ndako na nga libanda oyebi ke nga na osala ba deux fois 2 semaines 3 semaines mobali na nga simba ngati voilà asimba ngati mais tant mobali zo simba ngati na ko déranger na ndenge so na comment comprendre que azana makambo asala ka libanda yango na sala nini asimba ngati nga na ozo na deux sens na côté la muninga na ngai mwasi ti po exemple basi musupe balinga rango balinga mikolo nyonso mobali ne alekaka eza pe na basi musu pe babaya kango me nga na tikala kozwa esengo wana te na ndako libala nga mona koma ikovanda na vie c'est que naza bien te ou bien yoka nga so nde nini mama eso yoka nga so nde nini yango na kenda no sa makambo libanda abi naza fatigué na lembi na oti musika atika ngai boy ovani biloko na nyonso esala pe na mutu ya mwasi mabe ozo mona eza baka eza ka te ozo bako basi ne basa nga na vivre ngo nga mona za témoignage vivante o nga na vivre na ndako libala nanga nde na boma libala pona makambo wana Magi tozonga pene sije na biso awo mwasi wana nga na oyebisa oke no oza mwasi o babalaki na mbongo so mon que non mobali ndinga zoko memayo na libala yo ozomona autant mso aza ko maltraiter yo donc yo izako sala o bien te asa mobali na yuti oko vanisa it non papa moni ndinga to saka boy ndingo saka boy vraiment nga pena izangisa nga kimi nga boy na yo kayuti ole ke yo ya oyebisa ngo diama po diama ya opela na plateau mobali si mwasi ayebisi mobali alobi na eboyi mbongo o ya baleliye akorata ko chande oni na poto ou bien ko sa ata commerce abi clair abi mobali ngope eloko na ye o supporter te sko azeba te na ba position o asela ke wana a tiena sima boy azong sa boy aza mwana muke azokoka te avant si mobali abi ke non mbongo o dépenser libala ba parents basenga akoka ta ko ya ta poto. Mais oyebi ke bino basi bo compliqué. Heureusement au début on le bail déjà que no bana batala émission te parce que les émissions mo pizo e belaka pona ba mikolo. Et que bino basi bo potabiso mbali buzo ba makasi. Mobali so azana sexe ne ya mukie bino basi bokenda ko tonga ngo libana ndinga osakana te. Omoni kutu muto ye pe ndinga zana ye kutu eloko na ye pena azaka soka to bandi na ye soka sona kosolika puye wala komi na suka mbetu. Siko bino ndebo tinda biso ke koma ka munene ti. Oui. Ya so ce que comme munene est-ce que synonyme ya sala ngala nko po yo kisanga passe mais tant ozo comme munene yango zo mona ba couple be ba zo ba problème au moins ba 20 temps mulo yo ka 10 ans 5 ans moi sinanga ko azwa zemité moi sinanga za boy pona nini au moins biso bana basi matrice na biso za mingi na si tant ozo sala nga ba mouvement makasa ta zemeka nga maki ya mukie et osala nini yo ka ndeko fungola nga col zemi wana ebima parce que tant ozo toucher nga ba moti na matrice zemi okanda te
eza pe nkote poso olingi ke ngana tozala na bolingo mpenza ya bien oza na posa nango obalenga lokola cheval na yo na kati ya ndako mpo opesaki mbongo nene nga alobi ke mbongo na yo napesaki ifalaki atinda ata bandeko ne na poto voilà siko eloko nini ya nko eza wana parce que yo ozobimisa mwana oyo aza na 3 kilo abima wana siko ngai eloko nini oyo ya 2 kilo ya 3 kilo ngai na kobimisa yo mpo oyo kapasi blessing wana eza makambo ya nzambe ocomprendre kobota eza mystère ya nzambe nzambe nde asalaka omona zomona tikala makelele oyebi teke nzoto na bino mpe ezaka elastique ekotaka eloko ya qualité nyonso eza élastique loko eza sans tabou te mwana aloba eza te nzoto na biso eza élastique pardon bien sûr mais eza na eloko mosusu ozala nango basi badeverge okala mais so eloko wana ekoti oka pio edeverge lisusu makasi koleka oki makile ebimi kutu koleka nde badeverge nde bongo bolingaka bino moko nde bolingaka en tout cas vraiment fidèles internautes il y a eu l'hypersion de Paris ngana mona tonton mo azoteka bakisa bokoko ye moko peni na ye ezati awa ye moko ameli bakisi avimbition ezati awa azoteka biloko na ye alobi ye moko amelaka ngo comme ça on ti awa pour moi c'est abala abala ofele te alaka mbongo ne ofele te il faut faire souffrir ye langage wana yango tozoboya mibali ba motema mabe makasi langage wana tozoboya moi ça moumbu note na uti koloba ngo mingi magi na biso moi ça moumbu note eza bondeko to sangani to komi eloko moko nde bible loba naza ennemi na yo te naza monguna na yo te kiolo ba na bala eloko na bimisa mbongo na bala il faut souffrir na kata ndako na nini nango nelo nini mama so mone simba te bima na yo ngande kono mwasi na pesi conseil so mone zo simba te passe eleki bima no po wana eza subolingo te komi ko voilà kobimisa basi na mabala te pour rejoindre yo comme ça beaucoup ma camarade yo ya basi ba boma mabala non et je ne pense pas que moi si oyo non Magui je ne pense pas que moi si oyo babali na mbongo mbali na yaro ndimake a maltraité ye pour moi si wana akende ye ya obi que d'autres ça nous coûte na bimisi mbongo na doté yo et après lobby non 500 te ba d'autres le comment ba 2000 ba 1500 na pesa ngo le polo bio kende pour que le na basuma mususu non koza mambasika mambasika te bomesana oyebisa nga na ndako obi soko lingi na opeta okene na o eza mbongo na ngande na pesa na obala kane na balaki na obala pe mwasi musu boloba angoti non quand on dit qu'on se marie moni tant toza ko balana eza pour le meilleur et pour le pur omoni comprend moi si on nga na bimiseli mbongo pour que Ozala la mort de mes enfants. Et je ne pense pas qu'il y a maltraité yo sur le plan sexuel pour que lobby okindi. Non, Oza moi si Oza que maman ya banana ngai. Ce qu'on dit que non, ça ne va pas sur le plan sexuel. Mobile nangai. Non, tala boy naza mutu. Sexe eza et là on m'a utaka na cerveau ba edika kango. So na moni que nazo tam son malamu te na obongisa. Alors c'est pas que yo que de kotam son pas camarade na odiama po ya n'importe quoi na lobi te muninga na mobala zo sala bongo kwa yo za o edika sexe na yo bisa pe a edike sexe na ye. Moi si aza instrument nete na kati ya ndako. D'autant baza na kati ya ndako baza na temps ya solo la baza pe na temps ko la ka mne batu balala ka. Moi ça ayaki ka te po asala musala wana. Ayaki po sa musala belé na ka pa bota bana a s'occuper na ndaku na mobali makambu nyonso wana mosa sala na ndaku ezaka ateke nzoto kaka nde yango nde omonika après jama alobi ba papa mikolo ba commence à vendre na bar ba maman na ba comment oteka batango so mona muta sumita msubuté na bière ba pousser nyonso bato ba otambusa ajuna masanga atie ce que passe à moi c'est kasi mo ebelo ka osala wana bato basala makama bongo seke bazana makasi na bango naturel te baza naturel te ya mesana so ameliki si kwa sala mambo wana mukongo seke kufa bango kala mais faut comprendre mukongo kufa eta mulai bozaka ki fiançailles wana sikolo kwa meli bakisi mo mukongo seke loko elamuka alinga comme so loko instrument mais eza bien te faut bongisa pe zo temps ya osala dialogue na ye aux instruments na ye te solo la na ye yebisa eloba libala ezala boete libala ezala boete mutu mususu moni a solo bankomo ko basomo apo so lobate mais soko vandisi otalisi ata so bakio na balaki na mbongo na ngamo na bisa mbongo ebele pona pesa bandeko na mais so mona ko balanga il faut tinda ndeko na poto mais ko balanga po ani
Voilà, tokomi ko chiter, tokomi ko chiter. Ba poussière wana bino bolo ba wana ebite. Est-ce que ba poussière toto sombaka bino bozala moni que non ngana sombi poussière wana. Non non. Alors c'est pas n'importe qui. Oh na somba poussière a sombi poussière wana ezakete que moto. Comment on ça biso ka eza potali. Papa ouais rebima ba c'est bon ça ba mélange on na ba on na pas ouais omoni mo poussière mo l'équipe ozo tient na kati mo nzete mo boy ozo tient na kati on a tient pour na force na ngamo mukongo sande bo mo ko ça biso mukongo zo sa nga passe na tient pour na mukongo OK ça pour na mukongo te ko ya ben kema ya ka so moi ça yete amo lo talibanda mais oyebi ke babilo ko on ezaka ba on peut batu batinda biso okaka no ay mobile wana pena aza sexy mukie et puis mobile wana pena aza soso ebike to bandina ye pena bike nga kuna sepelite donc na minute mukie kaka ebike ya bwaki na ya aza soso baso ma poussière tendeni parce que bino bolinga endurance donc yo zo linga ke ton muto azana yo akoma na ba 30 minutes ba 1 heure du temps oui parce que de nati ton muto matina ye muto sa na 2 minutes yo bengi soso alors c'est pas ça en beauté. Voilà. On comprendre que yo sala rango. Le ko sala rango yango na siko ngo sunga baninga no ba. O pesi ba courage a ko sala rango ka. Na sepe donc de rolanga nde na vanda na de rolanga mukongo ekufa. Donc mukongo neso ngela mungafa mais ali ya mwanzete. Voilà. Atamo ba poussière, mais la power pour son c'est moi makasi. Na comprendre en tout cas félicitations de Oui voilà vraiment merci beaucoup fidèles internautes. Sur début de continuer le débat auto mais là vraiment non tika ba invité nangai ba ça ba dédicace na bon au monde de la fin na bango un vieux Robert Kisiondo de moi-même Bobby depuis Paris hein Bobby donc Ligue des Champions de Makambo en fait tout ça le débat on a tout comprendre que non Mibali va passer reste bango blessing pas en liste ma banga ami campé ko pesa ba dédicace na ouais mot de la fin Isaac na lobaka na ba Mibali oyo ok kotissimo sinanda ku ozo maltraiter moi c'est commission instrument mo ya sexe non ils ont normalité moi si aza être semblable donc aza aide na yo wa ko de toute ta vie donc tambola na malamu donc aza mère ya bana na yo donc za na malamu pour que bo continuer vie na binoti suka vie ikosuka et ba dédicace ko zanga te liste mo kondi ya liste yeyo hein Chitos mboke lengi oka mabanga wana oza 2019 to pesa bato ba solo la quoi Pascal Yombe Bank of America en Amérique ya yo yangwana babi maître Alfred Ngoyi wa Mwanza na Suisse babi yonde oza grande puissance quoi maître Alfred Ngoyi ya yo yangwana na bosanité Trocadéro bienvenue Sambia en Amérique ya yo yangwana Zefiki Tenge babi mondeko dedans yo osola bien en France Olive Kaninda na Grèce Olive Kaninda yo yebima solo donc mutuno azoze la kapa o sepela ya ndinga osakana te babi Tom Kipanga ndeko na ngai ya kala Tom Kipanga na France ya o yango wana Pixelo Mekano babi neve moko boya sola Pixelo Mekano be na lembe déjà wana wana belo katinda te Pixelo te ngana mona na ngate wana poso mona nakende na poso na mona OK Pixelo Mekano baboka ko trop na info 16 na émission sans frontières vraiment magi beaucoup moi na mongo la forme de la presse na yoka na simba tako simba Pixelo Mekano magi alingo prouver donc yo prouver le baka code o eza pona magi bakabarate a sepela Pixelo Mekano na Suisse babi yonde na bosanité Roger Kapia babi chauffeur moko ya Norvège Roger Kapia donc yonde makambu Sephora Luzolo babi ma belle-sœur na Belgique Jilim Poutou Ntambo na Belgique Ladi Balunga babi ser moko moyembi na Nzambe tozozela kaka tozozela album donc na kimela wapi iza makambu Iget Tumba petite sœur Sandra Mambote pomme verte ya yo yangwana LMK de winner Laura Kabasele cousine propre merci ya yo yangwana merci anniversaire be champagne fongola kité na mabange belebo champagne ya kité magio kimakiti na mona ba photo ti nazaki malade na mona ba photo na Orlando côté champagne de fongola te photo mona champagne te Diama va dédicace. Bon, on peut ça va dédicace na pire vie na Yves Mavambu. Vie solo là. Yves Mavambu, mobala pembe. Na on peut ça ba meilleur vie na ngai na Grégory Menga mobala pembe. Na on peut ça ba meilleur vie na ngai na Kadi Zambala radar. Na on peut ça ba meilleur vie na ngai na camarade na ma copine personnelle Clarisse Lukombo na Londres. Yaya
obosani nga miko ebeye bondeni ba meilleur ve na nga na famille Menga Didier Menga yoka na belele nde papa molera belela Didier Menga yoka ngai Nathalie Menga Niki Menga Dina Menga mama ni bananga bon ba camarade nanga tout nalinga bino makasi la joie bibiche la joie na Paris mbota trop Nanette Mia ya na ngai ya ma grande sœur propre Nanette Mia mbote mingi na David Lama na batinyo so balinga nga na JP Welo ba fan nga tout nalinga bino makasi Pamela Misenga mobala frère Julien Mapuya mbote mingi na bato so balinga nga leki na bibiche ba gros bisous. Oui, voilà, on a remercié Espace Nabiso entre nous, Babi, Espace entre nous, avec Rodrigue dans un service, tout dans un espace entre nous, et ça sur Lubumbashi. Donc, Gambangirengir, espace entre nous, et ça la terrasse, ça la chambre bien, voilà. Des cas, Babi, avec le nouveau président, Babi, on a posté Bozon à Kin. Donc, on a qui dans notre boya entre nous de flat, mère flat, voilà, bah, gros bisous, Nabino Nios. Bosani nani so na bosani c'est que ça kana motema malgré tout ça le système à chrono voilà ba gros bisous na bino ambassadeur Raymond Singa Babi des impenseurs comme Ngirenge il a voulu musheni babi kodambo comme mon vieux perso vieux nanga oyakin moi ko bengi ça peut bien ba gros bisous na bino nyonso bo s'abonner quand info 16 merci na invité nangai tout ça na diamant blessé de bolemba le grand caméraman Aaron, le grand caméraman, le grand célibataire, caméraman Aaron a balaté. Aluka moi si babi, bana poto. Donc boya. Fiston malula banyonge comme belé na baté sripé. Ozangi mbonga bien oya kin mais désolé voilà toi kana ki va gros bisous bye.